de la liberté d'expression et d'opinion. La chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Téléfortifiant de mon corps en cas de rechute. Alingaka na bondela kailo kola bébé ya moi. Ekila monena pesaki ngangumi ya suwa yeteo. Parce que nzoto na ye pete pete lokola na malemba. Kolina na ya diama Gisele Umba. Kolina na la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Balandi Diamant Noir TV, bonjour et bonsoir na bino no surtout bozolanda biso na kati ya antenne na bino bo se connecter boya ebele bokota déjà po tozo ya ma invité na biso to solo la elongo na ye bokota. Lelo okoti na kati émission peuple congolais eloka liboso tozoloba parce que ezozala kaka show ba émission totiaka pona ba vidéo ezosenga j'aime na yo et puis major ba makambo ya minene esenga ndeko tango ozali kotala biso pona ma avancement ya mboka esenga toujours j'aime soko koti na émission na bino na Diamant Noir TV. Lelo toyambi major Tito Ngbanda pona makambo ya makasi oyo eleki mwa mikolo ebele lelo tozosola elongo na ye oyo eza kopreokipe biso bacongolais. Bunagana a déjà lelo 4 mois peuple congolais ezali occupé et des massacres presque tous les jours dans l'est de notre pays sans plus tarder. Toyamba major, bonjour. Bonjour major Ngbanda. Boni santé na yo lelo pe makambo nyonso tu. Mbote na yo le sako na yo maman Gisèle le sako na ba la dibanso ya Diamant Noir TV nzambe wa kila likolo na sia biloko biso apambola bino a pesa bino mai bosenge na yango nzambe azo continuer ko pesa biso bokolongo na nzoto. Merci mingi pona opportunité ozo pesa ngali lisusu po ete na pesa contribution na ngai po ete mboka na biso ekoka kosuka mwa pe kende liboso. Esengo mingi penza ya komona yo en bonne santé lelo biso ba congolais. Mboka na biso ekomi envahi de tous côtés major. Donc yango nde tokotuna epai na yo mboka ekomi sombre. Eza kozinda se kozinda. Totuna ngo elongo na yo. Ba congolais bazolando avant que totuna mituna. Ozaki na likamo ko ikoloba avant biso to banda ba question na biso. Toto banda directement. Bon, likambo ya ngai na loba na zoko kundula epa ya bana ya mboka. Oui. Ete to mikosa te. Biso bana ya RDC soki tolingi mboka na biso ezala délivrer to pesa confiance na biso epa oya kila likolo na sira biloko biso na biso moko po na bozwaka ba action eyenge bene na loba nzambe po ete mboka na biso esukama confiance na moto te, confiance na ekolo moko te, confiance na organisation moko te, mais confiance na nzambe akila likolo na se na biloko biso. Merci mon major toyoki me penza likambolo bina biso ya liboso to sa confiance na mutu te. Donc c'est une façon eza biso ke na mukola lelo muta ko sa la confiance na mutu azate po muta ko aider RDC lelo azalite. Yango wana obandi malamu po mutuna na biso yango wana. Tomoni lelo Denis Sassou Nguesso oyo aza très proche ya Félix Tshisekedi auti kozala na RDC po na likambo ya situation insécuritaire oyo ezali koleka na kati ya mboka na biso. Kasi les mêmes Sassou Nguesso wana auti lisusu kotekela Kagame espace na mboka na ye soit disant que eza pona bilanga. Tokotune pai na yo major. Ozomona ndenge nini ba démarche ya Denis Sassou Nguesso. Est-ce que zate pona kozindisa lisusu lelo RDC na kati ya libulu? Merci mingi maman Gisèle na mutuna mwayo. Na utiko loba na ebandeli. Confiance na moto te. Confiance na ekolo moko te. Confiance na organisation moko te. Parce que
Denis Sassou Nguesso aza mokonzi ya Congo ya ngambo. Raza, oui, oui. Ye aza pe na ba défi na ko fa relever. Yako a se préoccuper na makambo na biso te. Na loba déjà na show na yo. Mboko ya biso ezo kozama pa na biso te. Parce que ce qui ezo kozama na mwana mboka mbele ba makambo mine c'est ça parce que les lois sont qui biso to ziraka bato ba ya di na parti ya libana ba pesa biso solution mais to ko mona kaka pasi pendant que ba priorité ya minene ouais sengele ki salama ezo salama te ou tu mentionné Gagame aza na bon terme na ye ce qui y a ye pas l'intérêt à Congo toi ye pas l'intérêt à Motunaye Gagame pour autour au teke eteni enene ya mabele. Alors biso toko samate à moins que ba Congolais bas à la distrait mais ba ebi déjà que le fait que yo kamati mabele au tekeri ba to bazoina biso et bazali ko mona bango bipai na bipai nzinga ya mboka na biso ya RDC. Alors ningi oloba ke yo zali na bango mboka na biso na lobaka mbala na mbala tant que ba makambo ya minene oyo kolakisa polele ke biso moto kama mboka tozomona yango te biso to kamba ngo te ndakisa lokola nini ero kwa liboso peuple ko ba weba ke biso moto to kama mboka na biso tango kanambe nani Hippolyte bakangiye. Ça c'est un. Et de deux, bato baso bazali ko kamambo kana yi. O bazana armée na ba service surtout. Bazana remplacer. Ba paya bazana mboka na biso. Bazongisa bango e para bango. Tant que ba biloko wana ya minene salamité. Mama Gisèle, nyonso ezo sama ezo talibanda bazo yande po ba koza mboka na biso ba piye mboka na biso. Yango wana il faut bana mboka ba telema ba compter sur nzambe oya kila likolo na sapisa biso mabele mana pe na biso moko bango moko bana mboka soki bazo zela ke lisali soko ute pas songolo pakala to kozela trop malobe pa na Mama Gisèle. Merci na réponse na yo parce que tu évité Félix et moi zo comprendre était que ba o bazo pesa ye bazo ko pesa ba benga ngo baiser à Judas parce que mutazo ya azo yambona esengo boye ayambi yo me na mutema zo bana yende kozwa oyo ba Congolais bazo lingate bima yango nde bango bazo ya kozwa toujours na kati ya mboka na biso kasi major tolito tuna mutuna mususu mais to landa extra vidéo bandeko balandi Diamant Noir TV vraiment ba vidéo o ezara facilité pour ezala na YouTube donc sengara j'aime na yo koti na biso tela biso j'aime c'est to sengara j'aime eza pona par rapport ya ba émission to sala rato ba vidéo ezo senga pena j'aime ebele ndeko bokoti déjà obozana biso elongo to landa extrait bongo to tuna mutuna concernant extrait ya vidéo boya depuis 2000 combien depuis 2016 boya osani tozo bukabilo kana biso to bimisango to boya kini bozana banani bozana banani nombre yo komona ya bantu yango siko moni 8 personnes 8 siko moni siko bambili na maboko wekwani eza materiel ya usani pesa na mbili na yo pesa pesa na zombali yo pesa mbeli ti ala sodati yo
tokati video oyo eza mwa mulai me tokati yango kaka wana parce que eza video moko tomoni ndenge eleki major Ngbanda biso tokotuna epai na yo mpo oyo oyebi mingi na matière ya sécurité ndenge tomoni na bilili sur place wana na Kinshasa nde bakangi bato bazokanga bazose déguiser lokola bato ya maboma mais eza lokuta tolandi ndenge ni azoloba alors que baza bato baza normal motuna mpona yo ezolakisa nini ntango otali image. Merci mingi mama Gisèle mpona motuna mayo ezo rappele ngai 1997 yambo ete Kabila le père akota na bato AFDL wana ezalaki tactique na bango ba présence ya bato yango soi-disant bato maboma ekomaki na Kinshasa mpenza ebele ngai na bomonaka ba image ya ndenge wana message na ngai epai ya peuple congolais yango bozila te gouvernement ya kodéfendre bino ezali baindication ezoyebisaka ke monguna asi akota mama Gisèle omoni ntango rwandais ezokokota ezo na Kinshasa ezotonda ezo kotika bato bana oui déjà batonda bazwi baza na baposition bavandi bazozelaka mokolo bapesa bango go mpo baagir population bana mboka mabele ezali ya bino nzambe apesa bino bozela te ke gouvernement eya to basoda baya bino moko boyebi deja bozala alerté bokende na bisika ndenge na ndenge boluka bokundola bango bozila te basi bakoti boyebi deja ke banguna basili bakoti bose préparer po bose défendre soki bolali pongi bolali simiso bofungoli miso na bino te alors bokozala surpris d'une manière désagréable message na ngai yango wana ennemi asakoti azozela kaka bapesa ye go po apasser en action alobi baye kozwa biloko na bango baza bagroupe toye kozwa biloko na biso baza déjà na baposition baza déjà bien baza bafute baza na bamission précise baza na bisika oyo bazali kovise oyo ke le jour wana bakoatake alors population ne sikoyo il faut bakende kokuta bango esika bazali avant ke bapasser à l'action c'est très important. Peuple congolais oyoka makambo eza mambasomo ozosama na mboka eza tobandeki komona lokwa bablagi po mutu ndenge azoexplike ntango ozolanda ozomona ke eloko ya liboma wana na kati eza te mpona eza maboma eloko ya liboma eza te ntango azoloba bango moko balobaka bapakolaka nde mafuta oyo ya moteur bazali bazose déguise baza normal batelemaka na baposition stratégique esiko bazolanda baconversation balingi bayeba eloko ne ezoleka donc population atelema po ase protéger alalisa sur misu te ndenge azomona soki estce monguna ntango banguna bazoboma biso kuna na est bazolakisa kuna bato estce ntango bazokanga to bato na biso bazoviole balakisaka yango balakisaka te population mpe il faut baapprendre ntango yo okute monguna na yo alobaka kota na yo te ayebi eloko moko te aza monguna aza na munduki mais yo koya kolakisa na nani yo kolakisa ye te azali monguna bakotraite lokola nyoka akoti na kati ya ndako parce que yo soko nyoka akoti na ndako yo otiki nyoka akosua yo oui bato bana baza na manduki mpe bamanduki oyo ezali basoda na biso baza nango te alors il faut bato bafungola miso mbeli wana okatela yango banani bazotuna mbeli na ngai ya mosala me okata nani na mbeli wana esalaka nini me kokata bato te baye kokata nde bakongolais babanda kosala yango banda kala na partie est ya mboka combien de millions ya bakongolais bakufa est ce que oyoki communauté internationale base mobiliser baye mais non mais na Ukraine bamose mobiliser 65 milliards de dollars ebimi po bafuta basoma bamanduki bazopesa bango financement na ndenge nyonso mais Congo bomona ke mokili mobima base ligue contre biso alors to se confier nde na nzambe pe na biso moko tozila lisalisi euta libanda te c'est mieux que toyeba ke banguna bakoti siko il faut toluka esika bango babombami
mpona kokuta bango kuna kosala bango makambo esenge esalama baza banguna baza mpenza banguna ya mboka ya peuple congolais parce que peuple congolais azolela tokotuna kaka toujours lelo makambo ezali ebele tosola lelo na yo major lokola toza na yo na plateau na bacongolais oyo bazolanda biso nazomona bacommentaire na bango nde bazali toujours kokoma na kati ya Diamant Noir TV. Ça fait lelo 4 mois oyo Bunagana et d'autres villages eza occupés par les Rwandais, mais tozomona kaka te réaction des forces ya Félix Tshisekedi et son gouvernement bazosa eloko te. Elingi koloba ke mboka na biso wana ekei nango mpenza officiellement ou comment? Question ka eza yango wana. Maman Gisèle motuna moyo eza ya motuya et mpona ngai ezo permettre na peuple congolais bayeba ke mboka na biso ezali kokonzama na biso moko te. Nalandaki déclaration ya général moko Kenya oyo bazwa na baforce oyo ya bato bauta na est bapays de l'est alobi ke bango baye te po ete babundisa M23 bango bazali na koconstituer zone ya tampon elingi oloba message ezali nini parce que nalandaki discours ya Félix azoloba ke Kenya koya kokota na entrée na eza na Bunagana mais Kenya akwati kuna te. Alors Bunagana eza na maboko ya baennemi na biso. Maman Gisèle solution ezali ailleurs mpona nga omoni bisika mboka esika bato bazo se tromper yango ngai lelo so bikena na kendeka na makambo est soki ngai nazalaki mokonzi Maman Gisèle changement ekosala na armée eza te ke babetango tanga c'est que kobengisa bato na kobengisa o baza bato baza na expérience prouver ba compétence na bango tango nazosolola na bango baye na réunion tukutani tango zokota na salle wana ba téléphone tikali libanda bakoti kuna bozozila ngai tango nazwa nazopesa bino ma instruction précise bato baokende wana toze bato toyebi ke balingaka mboka na biso bazali impliqué na makambo ya nyamu te bazoteka mboka te parce que bato musu bazoteka mboka bazali na Kinshasa bazali inquiété te. Alors na silisi réunion na bango bato oyo bakomanda ya sika ba unité nyonso non seulement ya est na chaîne ya commandement nyonso tango na silisi réunion na bango ba moyen nyonso ezali mis sur pied oyo ezozwa bango sur place wana komemango directement les jours suivants bazokende na ba unité oyo bakende kokomande tango bazokoma le même moment remise et reprise ezosalama mopaya moko te à cause de la commandement. Tout moto moko te aza soupçonné bazana nationalité douteuse à cause assumer fonction mon côté. Donc bao nazo tinda erwana eza bato oyo baza compétent basali ba preuve na bango balinga kamboka na biso bazali impliqué na makambo nyamu ya muté batiti sur le terrain tant bazo kende batiti si bango remise et reprise ezo salama na Kinshasa ba investigation pe bandi bao bazali impliqué na yango côté civil côté armé kokanga basambisi bango soki ezali établi ke batrahi mboka ba appliquer loi ezali requise na bato bazo ko trahir mboka mais solution ezali mais soki ezo salama te elingi koloba bazo zila décision uta libanda ezo uta na mboka te parce que maman je disais oko s'attendre te que ba armée bato na biso bakende ko combattre na Bunagana pe ba gagner pour nini pour être armée ezali na maboko ya bapaya armée na biso ezala maboko ya bapaya batondi alors soko tili bango na bitumba le fait déjà batondi et pas na biso bakoyebisa bandeko na bango baza na terrain donc to compter sur bateau oyo bazokamba biso sikoyo te. Mais parce que tout le monde a mis en place Félix Auto c'est les généraux mais ça nous bazo ba toujours que ba misusu bazali bon maman je disais ce qui est zaki ngai mokozi na kozila te après 4 ans de na changer non ngai parmi les 100 premiers jours on a liboso oh non kaname Hippolyte kaname akangami
bato banso basalaki na armée batondisa bango wana nyamu bakota ndenge na ndenge bakomi na chômage dans un premier temps avant que basangisa bango bazongisa bango na mboka na bango ko remplacer na bango bana mboko bazali compétent bazali expérience bazali qualifié kokende ko ça remise de reprise il faut ça dans 24 heures partout à tous les niveaux de commandement remise de reprise il faut ça disposer ça mais changement salami ngai na kokota wana na katite parce que bon ye azeli na e na 4e année na e asala changement bon changement wana moni ezaka bato oyo ya kana mende bazongi na bato bazana nationalité douteuse bazali kaka toujours bazali na point stratégique au kamataloka renseignement opération opesango na monguna na munguna mboka nayo alors nana zo guider nana zo pesa moni maman Gisèle nasi il faut toujours clair bana RDC il faut bailler ba eloko moko mboka na biso ezali sous tutelle ya ONU alors ONU bango bazwi ba mbwa na bango na Rwanda Burundi Uganda bati bango wana po bayebi histoire babos moni bato bazo konza Congo babosali histoire te bayebi ete Congo ezalaka kolala un jour ba Congolais ba telemaka tango ba Congolais ba telemaka ba victime musu bazalaka alors cette fois-ci balingi ke tango ekonginda ezala ba biso moko bato ya Afrique to potana entre biso yango bazwi bato wana ba mbwa wana batinzinga nzinga na biso mais il faut toyeba ngo yango na zolo ba que tout le monde na Ukraine la même communauté internationale va se mobiliser pour soutenir l'Ukraine. 65 milliards et demi. Oui. Vous allez essayer gagner. Tango bitumba est aussi la tête, désordre est aussi la tête, l'insécurité est aussi la tête. Batoyo, bazoko koze lo kwana, bazali na côté ya force de l'ordre. Bazakuna. Alors, batoyo bazoko konza biso. Ba yebi loko ezoleka te bango de baza simano ko balingi te que tous na makoki bango de bazokonza bango bazotia bato oyo bakoko manipuler et sengeli bana mboko ba comprendre ko na ke biso mboka na biso ezali gérer na communauté internationale bati bato na bango Rwanda Uganda Burundi ba obanzinga nzinga wana bana ba pays mususu po bakoza babakisi na sasu c'est impossible te bango ba so wana ba injonction na bango communauté internationale bango bakala ba bureau climatisé mais mama comme mine yo ça sur le terrain besoin que ces wana mais wana te zuta musika alors ce qui to yebi que tous allez sous tutelle to yebi ete mboka na biso zali kozami na ba multinational na communauté internationale et wana to pesa confiance biso pa nzambe na biso moko pour être tout s'approprier à venir en mboka na biso so ki to zeli lisali se uta libanda to kozeranda le trop ekoyate wana ba politicien bazoyela na bango élection bango bazo sala ka makambo ki élection ba conférence bazo luka ka pona élection na bango ya 2023 mais bazo tala te mboka ndenge nini situation ekomi lelo mama j'étais au sala élection na mboko ezali occupé na ennemi yo zo pesa e crédit ozo ko pesa elo ça dit que ozo sala wana ozo approuver yango po bango ye déjà assez aponi moto a kozala wana basi ba yebi déjà alors balingi ba pakela bino mafuta na monoko non biso bana mboka il faut tout élément tout s'approprier à venir na biso moko confiance et pas nzambe mokeli biso moko to za ba action to fungola miso po ete mboka ezonga to récupérer mabele na biso to récupérer mboka na biso to récupérer bokonzi ya mboka na biso biso mo il faut to sala malabe par maman Gisèle. Merci na yo tozolanda toujours tango za ko expliquer biso bandeko balandi Diamanoir TV pena o bazokota ebele tolobi boye lelo to peuple congolais nyonso tout a constaté que eza Rwanda a complicité ya ba autorité misusu nde bazali ko livrer ko ezali mboka na biso mama Congo. Mais pourquoi Félix toujours parce qu'ils allaient Félix et son gouvernement toujours baza ko empêcher
peuple congolais lelo atelema alors que ces mêmes gouvernements baza ko dénoncer l'agression à Rwanda. Pourquoi? Maman Gisèle, merci pour la mouture maillot. Kagame yazali mboa oyo Occident azoko utiliser. Félix ayebi ma limite vis-à-vis ya Kagame. Nakanisi na partage na bino awa na ba landi ya Diamanoa TV verset moko na Ecclésiaste que omoni Félix ndenge zawana atiama likolo aza surveiller na motu moko aza supérieur na ye. Alors likolo ya Félix na motu mona ba misu bazali ebele. Félix a quoi décidé to ba ebisé lo ka sala te. Et sengalinde bana ya mboka ba comprendre yango. Azali maboko ezali lié. Azali libre te ya kokamata ba décision oye moko alingi. Parce que on n'a jamais eu fou le sommet de la gloire. Pour ce qui a régné. Et là, quoi, il fallait Hippolyte Kanamé dans la prison. Le fait que Hippolyte Kanamé dans la prison, il y a quoi régner? Jamais à régner. Pas régner. Mais il faut Hippolyte n'a pas été. Alors, mais pourquoi tu empêches peuple? Pour peuple, ça n'a pas mais peuple, ce là que gouvernement a une direction à Kolanda. Peuple est la victime. Peuple, il faut assez prendre en charge. Nazaki Kolanda émission, moko maman Gisèle, Nazaki choqué. Ezalaki un professeur, je crois, comme on est Boniface. Azari bazoko interviewé na, je crois, na Mutombo, Israël, sur la constitution. Ngana yebate que constitution yambo canabiso et comment on a un anglais. Et na kata constitution on a prélevé, homme, tu as droit, prélever, juriste pardon, prélever 44 lois. Oyo et koki kozala acceptable te na mboka. Par exemple, sous son mabele na biso to kamata eteni ya mabele na biso to pesa yango to tika yango pona intérêt ya makamba Afrique. Mais eza na constitution ningo babato oyo ba dirigeant oyo ba lekisa ka loi wana. Lelo il faut bazongela bango. Bato ba faire passer constitution wana à 2006. Il faut pas kangama. Il faut pas expliquer na peuple. Ndenge nini batiki ba loi wana eleka. Eleka nini? Po ba yebi yango. Mais na kati na bango bazaki ba imminent juriste. Alors quelque part au komona que bazalaki bango ba so corrompu. Po ba lekisa ba loi ndenge wana. Alors toyebi ete salut à peuple, il faut peuple congolais garder on a maille de maille. Et que Ruta et pas ya félicité, et que Ruta la gouvernement a été, et que Ruta na organisation mon côté, et que Ruta na pays mon côté. Bis peuple aimé, ma belle wana nzambe mokweli apprécié. Peuple, il faut se mobiliser comme un seul homme. Na loba déjà que na ba ezala na quartier, na avenue. Bateau, bazali na ba bazako, bateau bazoko pesa ba confiance, ba s'organiser. Ba yé ba banani ba yé banani ba zalaka wana te ba ye ba ndengeni ba ko se défendre bango moko en cas ya danger ceux qui m'ont pas ya koti et ba ko se défendre ndengeni bango moko ba zelaté ordre ou te pas ya gouvernement to ba ka se kelisa sur le gouvernement peuple ye moko a se kamata en charge à compter sur Nzambe à compter sur ye moko maloba pas maman Gisèle. Merci Moutuna na biso ezali lelo Pepe Congolais balandi Diamanoa activité oza toujours elongo na Major Titomba na bino so bandeko boza kolanda biso merci na fidélité na bino toujours tolwa na kati ya Diamanoa activité parce que vous allez partout vous partager vidéo pour to comprendre ni nezoleka
na kati ya mboka na biso lelo, pourquoi mboka na biso ezali ko avancer te, pourquoi toza bloqué, pourquoi peuple congolais azo telema et tozo comprendre te Félix na gouvernement baza ko empêcher peuple yango toza ka kotuna motune pa ya mutamayele ya yebi armée malamu pe ya yebi makambo ya mboka zo baketo zonga epai ya mokeli ke tosala confiance na mutu te, tosala plus confiance na nzambe na makambo nyonso tuke kosala confiance na moto ya mokili nde tozali toujours elongo na ye, surtout ba j'aime na bino ntango bozali toujours kotia kati na biso elongo toza na Major Ngbanda Tito tozongi po tosola elongo na ye toyamba ye kaka toza na biso elongo peuple congolais. Major akei wapi? Voilà, ça elongo toujours na biso motuna ekozala bo. Qu'est-ce que les peuples congolais doivent faire vis-à-vis de nos ennemis au bazali au ba infiltrer biso et puis au bazali ko boma ba chef coutumier na biso ko boma ba frère na biso pour ba sœur na biso? Merci maman, je disais pendant motuna moyo ndenge na lobaki na bandeli, merci pour l'opportunité au pesinga na pe sa contribution na ngai pour na mboka biso esengeli tolanda mokili ya likolo na se ngai na ko pesa ndakisa na kati ya liloba ya Nzambe bana ya RDC esengeli ba appliquer principe ba judéen ba juif ba salaka tango ennemi na bango a orchestré, a planifié génocide ya ba judéen. Motoyo a planifié qui génocide ya bana Israël to ya ba judéen comme on est aki Aman. Ya zalaki proche ya roi. Bras droit na ye. Ya zangaki destruction ya peuple juif na royaume mobimba. Alors, ngana lingi keto natanga yango po bana ya mboka ba s'inspirer na yango. Ya biso génocide bana depuis kala. Plus de 25 ans, ils ont continué. Bana mboka bazo kufa. Alors, tokotala na kati ya Nzambe, comment Nzambe ati façon bana ya Israël va s'organiser pour se défendre contre ba ennemi na bango. Biso pe tout ça ndenge moko. Toko kene na buku ya Esther. Esther, dans l'Ancien Testament, dans le chapitre 7. Awa, reine Esther, Azaki, aponamaki akoma reine. Akomi reine, ye Azaki élevé na Mardoché. Non qu'on a eu. Mais Azalaki toujours kotosa Mardoché. Alors, et Sengali, c'est que nani tango, Aman a sali plan na ye. Akomi mikanda, a convaincre le roi, basali mikanda pour être un jour spécifique, baboma, judéen, juif, baboma bango na royaume mobimba. Plan wana yitango Mardoché na Esther bayoki, basali démarche. Lelo bana mboka o bazana position o ya kolibikisa mboka. Bango pe bakoza loka ba Mardoché, loka Esther. Basali démarche. Reine na verset 6, on toke na verset 3 ya Esther 7. Esther a zongi sa biso qui a trouvé grâce na miso na yo roi pesangai bo moinangai oyo de on les a demandé ngai bikisa peuple nangai on les a oloko na zokolinga. Verset 4 pour être to tekami ngai na peuple nangai pour être tous à la détruire, tous à la égorger, tous à la anéantir. Ce qui te tekamaki to koma lokola ba umbu to basali mbele na bandinye. Kasi monguna akoki ko compenser dommage azo sala na roi te. Ce que roi Assuérus akamati lo bapa lobi na reine Esther. Nani yango wana? Azali wapi moto azodinga asala boy. Moto ni asala ni. Aman a organisé génocide ya ba juif. Ba Aman o bazape belé na moya lelo ba yo bazo boma bande ko na biso na est. Ba yesiko basaki na Kasai bakomi na bandundu bazokende siko partout ba Amana ngo bango wana les enfants du diable pona bango liwa ya bato ezali jouissance pona bango. Aman a planifié destruction ya ba juif. Esther a ziri loba
na verset 6 Esther alobi l'oppresseur l'ennemi monguna ezali Aman. Esther ata ayebisi roi komba moto yango abi ces méchants là. Aman azui panique abangi. Bozomona wa Esther azali reine. Mardoché azali juif. Souci na batomi baléni. Peuple na bango bazala sauver, bazala délivrer. Yango na loba toujours batoyo balobi ke bazali basali ya Nzambe. Bazali na RDC. Est-ce que bazali na motema ya Esther? Bazali na motema ya Mardoché? Bango démarche na bango délivrance ya peuple Israël. Motomoko un méchant homme a planifié génocide ya bana juif. Mais batomi baloyo bazo sa démarche pour délivrance et salam. Yon deko mwasi ndeko mbali la position ozali. Est-ce que oyedi ki yo poko intervenir? Yo koko biki sa peuple congolais. Ce qui yo sali yangote yeba que Nzamba zali pauvreté. Nzamba besoin mutu musu pour ça lango. Na verset wa na verset 5, verset 6. Albi Esther a continué pour 5 a continué de demander pas roi. Oui. Abi ni ngano ko mona malheur passi et atteindre peuple nangai. Ndingi ngano ko mona destruction race nangai. Mande ko na biso ba détruire bango na est. Il fallait pas ça mawana congolais surtout. Oui oui. Basali yango na Kasai, bazo sala ngo siko na Bandundu. Bako sala bazo aposa na Kinshasa. Alors, dans verset 7, roi Cyrus alobi na reine Esther, pe na Mardoché, tala na pesi Esther ndako ya Aman. Et oyebe no kone samaki na Aman wana. Aman ye azalaki pendu. Motu mabe wana, criminel wana, génocidaire wana, azalaki pendu. Et roi pesi bango ndingisa ba koma mukanda. Batina na ba province nyonso ya royaume na ye pour être ba juif ba se préparer pour ba se défendre en conséquence. Ba secrétaire na Esther chapitre 8 à partir du verset 9 Esther 8-9 ba secrétaire ba bengisi ba secrétaire ba sali mikanda ba bilezaki le 23e jour ya mois de mars ba tindi yango ba komi ba tindi pour être bana ya Israël va juif pas se préparer. Alors, dans verset 10 à 13, le roi va commis dans les Mardoché na ese va commis mikana batindi courrier ekei partout bana Israël bazalaki. Batango va commis mikana ekei ba ekomi kula ba pesi bango po basala nini pour bazwa permission ba se rassembler ba sangana pour te ba défendre bomo ina bango pe ba détruire ba boma ba faire périr bana basi mibali bato banso oyo bakotema ba oza manduki po ba boma bango. Mais instruction zali claire biso bana ya RDC et sengeli to sala lokola bango to s'organiser to kamata manduki to kamata makonga mase to se préparer pour to défendre bomo na biso to tikate ba paya baya na mboka na biso ba boma biso na mboka na biso. Mais permission pese na ba juif ba défendre bomo na bango ba détruire ba boma ba faire périr et dans la bana o ba ko telema contre bango basi mi ba nyos ba to banso ba ko telema contre bango o ba ko attaquer bango. Ndenge moko esika tosala ngana zozongela toujours lisese na ngai nyoka soka akwati na ndako ezala papa ezala mama ezala bana moto moko ta otuna papa nazo nzete moi ça otuna bana tosala bon te moto na moto ifazwa eloko maboko ne okpe aliko nango po ete nyoka soit akufa soit nyoka ebima ekindi. C'est ça tala awa roi pesi ndingisa bana Israël va se défendre ba juif bana RDC
bino pe bo se défendre o ezali ordre o ezali utina kati ya banzambe nzambe a autorisé ba juif ba se défendre yo okei na mboka ya bato basusu te yo za na mboka na RDC moto azwi munduki na mboka na ya epa na yo abimate akende te yo o se préparer aye epa na yo kuluka na ndako na yo ezate ko beta tanga ezate ko loba ola kisena bato aye kuluka yo aye na munduki aye na machette aye pa bomona ndako na yo ha yebisa bana bayo botelema soit akima kende soit atikala wana bana Israël yango tozotanga na komi bibliate na komi bibliate na lotangela nde bino verset 12 de l'obinin na mokolo moko na ba province nyonso ya roi Assuérus ezalaki le 13 ya 12e mois tango lettre roi komi et que l'homme ne s'est pas publié dans la province, va informer le peuple que les juifs vont aller prêt pour pouvoir se venger contre les ennemis. Tu as dit déjà que les gens côté. Nous sommes à Goma. Mais Bazali va foutre. Ouais. Bazali va ennemi. Donc il faut que traiter comme tel. Dans Esther chapitre 9, verset 1 à 2. Beaucoup de monde a que et si kanyon surtout bana juif bazalaki basangani basui makoki pour être se protéger bango moko ba ennemi ba juif bazali ko kanisa ke ba ko dominer bango mais c'est le contraire qui arriva bangonde ba dominer bangonde ba infliger peine ba bomi bato ba ki pour bon bango. Dans verset 2, il y a Esther 9. Les juifs, les sangana qui na ville, dans la province, surtout à roi Assuérus. Pour na kusa nini? Pour na kotia maboko likona bato banso bazo nga babu mabango. Et moto moko ta décidé bango. Biso ba na RDC, to koko permettre te que biso to vani na RDC. To keko luka mutute. Moto azui munduki et pas naye. Na mboka na aye ti à côté na RDC aye po aboma yo peuple congolais na mboka na yo kolingi selo comment ça la maté yo esenga s'organiser peuple congolais bo s'organiser le cas juif pour être bon défendre bon moyen na bino bo défendre mabele na bino bo défendre baboti ba famille na bino mais na Suisse na capitale na mboka roi Assuérus de laki ba judéen ba bomaki combien ba judéen ba bomi 500 bateaux. Et va égorger bana ya Haman oyo a planifié qui génocide ya bana Israël. Moto a planifié génocide ya bana RDC. Génocide bandi et umeli bana RDC bazo kufa ebele na est ba kufi ebele na Kasai ba kufi na bandu no bazo kufa. Mais génocidaire moto ngwana to azali associé à génocidaire. Yoko sale nini? Parce que Azoka Batu Mawate, Otiki Yakubo Mayo. Dans Esther chapitre 9, verset 11 à 12. Dans mon colombana, tant que juif va se venger, va bomi, va te rebeller. Ça peut comme un amateur à roi. Roi à l'obina, reine Esther, va Yuda, va bomi. Pe va bomi, va te dans la capitale. Va bomi 500 hommes. Et il y a Haman va prendre bango. Alors, demande nos alini. Demande nos personnes. Voilà. Parce que Esther a télémaki. Aligné a sauvé vie à Batunaï. Et nous sommes aussi dans nos personnes. Dans Esther 9, verset 14. Roi, après si feu vert. Parce que il y a un feu vert pour prendre. Il y a Haman wana. Et autorisé puis ça que bana Israël va se rassembler de nouveau les 14 et basalini na Suisse va bomi 300 personnes mais bana Israël va dire au piété bon bah ça pillage était nous ça là ba on se défendre les boum na bango alors ba yuda mususu na kati ba province ba on peut se rassembler
ba défendre bomo ina bango. Mais tant que ils se procurèrent du repos en se délivrant de leurs ennemis et ils tuèrent 75 000 de ceux qui leur étaient hostiles, mais ils ne mirent pas la main au pillage. Biso na RDC, toke na mboka musu poto luka batutu buma batute. To vandi epa na biso. Sikoyo bato bazui manduki na mboka na bango, batiki mboka na bango. Baye ba traverser frontière, ba koti na RDC. Ba na RDC solution ezaka se moko tozo tanga o ba na Israël basala. Biso na wana lobaka, biso faut to copier Nzambe. To copier, to pesa confiance na Nzambe atiango na Biblia po ete bao ba kolinga yendele. Ba s'inspirer na po ba défendre bomo ina bango, ba défendre mboka na bango, ba défendre ba famille na bango. Biso il faut to s'inspirer na ngo. Biso c'est to croiser ma bon côté. To zira songolo pakala aya ko salisa biso. Mais biso moko il faut totalement to s'organiser le kola ba juif pour te défendre bomo ina biso, bomo ya ba famille na biso, bomo ya bandeko na biso, bomo ya mboka na biso, to défendre mabele na biso. Tout ça là exactement le kola bango. Raison Nzambe tia on a Biblia, et ça peut être tout s'inspirer nango, peut to appliquer yango. Malobay para maman Gisèle. Vraiment merci mon major Tolandio naboke binyo surtout tango lobi ke likambo Reine Esther ayake pa roi lobi akopesa o bakosenga mais biso lelo to biso tolandi yango mais biso lelo tango bana mboka bazosenga bazolela mais mokonzi ya mboka na kati ya RDC azosalela bana mboka o bazosenga te différence eza yango noko ko expliquer biso côté wana différence eza munene. Oui différence eza munene so moni Esther na Mardoché balingi mboka na Mardoché et Esther avant qu'elle n'ait pas roi abondelaki oui basambeli ye mboka wana aza mopaya na mboka wana aza motamboka te mboka wana te boke ce n'est pas boke ce n'est entre situation ibale na Félix ye azopesa rapport pa moto ati abati likolo na ye azali ko zo instruction awa instruction autorisation pesa makina Mardoché na Esther ba agir yango ba agir lelo na mboka na biso lokola gouvernement Félix na bato bazo ko empêcher peuple à agir peuple il faut à s'approprier avenir na yemoko peuple il faut à s'organiser peuple il faut à trouver des voies et moyens pour à défendre bon moyen. Parce que awa to moni awa na passage to tangi ba landia jamano ate pe ba otanga okomona attaque armée yaki wana to police peuple bango moko ba s'organiser ba zuma konga et puis ba mosu bazui ba koza nango pour ba se défendre 75 000 personnes ba exécuter ba zaki hostile contre bango peuple congolais ba dépendre azulu ka batute biso to keina ba mboka ba payate to bundisa bango mais soki yango na ça peuple congolais mo payati kimboka na ye azui mbeli azui monduki aya epana yo yeba ke ezakalo komi balé senge salam soit to tikiye abomi yo soit yo obomi c'est tout deux choses soit que yo zambo taw ozana obanga na otiki abomi yo abotoli mabele na yo avant soit yo bomiye yo tika mabele na yo o récupérer mabele na yo deux choses yango lika mususu de retourna motuna wana ezali tomoni na bandeko na biso ya Congo basali yango balakisi biso que tozomona ba étranger batuneti ba indien bakoti bazokota na RDC na côté ya Kasai côté kuna bazoki kosomba diamant o biso dans mususu ebi côté donc partout eza tomboka eza tozana richesse partout bazoki esomba ngo mena voie normale te na ndenge ya moyibi baza kosomba na moyibi babengi mutu na kwa bapesi mbongo muki basombi diamant donc ezobima ndenge wana sikoyo biso toliko tuna epai na yo lelo major tango tozotala ba situation ya ndenge wana nini lelo esengeli na RDC kosala mpona ko rendre notre pays ezala plus fort et puis kobenga na bato nyonso towana nini esengeli na biso kosala po peza pasteur ekomi lokola mutu nyonso akokota ye asombi azwi alingi abimi nango nini esengeli tosala Maman Gisèle
motuna na za kitoko bato oyo ozobenga oyo bana ba eza ba indien eza ba libanais ba chinois soko otali nsima na bango bana RDC baza na kati situation mboka na biso 80% ezali bana ya mboka na biso ne baza complice ntango mboka ekozala organisé eke bakosala bainvestigation mais mingi oyo ozomona baza na bacravate na bureau wana mingi bakozala exécuté mingi mpona trahison parce que baindien bachinois banani bango bazokende kuna kovanda oyo basala parce que baza na soit aza homme politique soit aza na armée baza nsima na bango mais biso awa esengeli totala ke lelo nangasi na show na yo nalobaka likambo moko concernant David azaki roi na Israël mais avant comme roi amemaka délivrance mpona mboka na ye ya Israël pendant que armée ya Israël mobimba ezala roi Saül na armée baza paniqué bazobanga Goliath mais mpona courage ya mutu moko délivrance esalami ezali disponible lelo parce que action ya David et apportaki délivrance ya une nation tout entière bafilisté bapakati mbango bakei mboka ezali libéré ba exemple ezali ebele na kati ya liloba nzambe ba exemple ezali ebele mais exemple munene frappant ya David mais eloko esengeli toyeba yango David azalaki à une certaine époque azalaki na esprit ya nzambe David asambelaka po ete nzambe alongola esprit na ete ntango asalaka lisumu mais lelo ezala yo ezala ngai mondimi nyonso akoki kozouer rôle wana ya David pour apporter délivrance na mboka kobenga na bapaya ezali disponible mpona nini parce que depuis jour ya Pentecôte moto nyonso oyo atatola na monoko moye ke Yesu azali mokonzi na ye eke andima na kati ya motema na moye ke nzambe asekisa Yesu Kristo na bawa moto mona azwa nguya ya elimo esante cette puissance du Saint-Esprit ezali capable et ko permettre biso tout ça la makambo ebele yango lelo biso tokoki kosala pe makambo minene comparé na David asalaki parce que nzambe a changé te biso bato le to changeaka nzambe a changé te soki bato bakei balandi ya Diamant Noir TV bana RDC bakei na buku ya Hébreu chapitre 11 na verset 32 bakotanga ngo bamono nzambe azopesa ndakisa ya bato basaki mamina loka Gédéon oyo a gagné bato ebele na 300 personnes exemple à Barak exemple à Samson exemple à Jephthé exemple à Daniel à David à Samuel il y a ba prophète ezakuna babi que na verset dans Hébreu 11 33 qui par la foi par la croyance balonga ba royaume ebele ba exercer justice ba zwaki bilaka de la promesse et puis ba kanisa pe minoka ba lion la verset 34 babi ils éteignaient la puissance du feu ba échappé na mbeli bazalaki guéri na bapasi na bango bazalaki vaillant na bitumba mirent en fuite des armées étrangères basalaki yango ezaki ba individu mais bazalaki conscient que bazalaki na puissance ya Dieu lelo biso bandimi bazo minimiser eloko bazanango nguya ya nzambe bazanango tozali capable yako parce que lelo etumba na biso ezali physique te eloko ezo dominer d'abord ezali spirituel soki tolongi du point de vue spirituel et que se manifester dans le monde des sens physiquement donc tozali na kati ya compétition spirituelle monguna na biso
Le diable, c'est un esprit. Azana armée nae. Donc, Azana royaume nazali bien organisé. Mais, Azana organisé là-bas, ange déchu. Bissot. Oh, tu allais côté à vrai Dieu. La puissance infinie en Zambé Zanakat Nabiso. Alors, ce qui est au Tangi 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 3 à 4, il dit que ce qui est au Tambo dans la Katia Mosuni, Tozoko Bunda selon Mosunité. Pour être Mandukio, Tozoko Bunda Nango, Ezali ya Mosunité, Kasi Ezali Makasi. Ezali Nanini, par la vertu ya Nzambi. Bah, armes, tous ceux qui disaient, ce sont des armes spirituelles. Et Tumbanabiso, les alliés physiques, les alliés spirituels. Bien sûr, dans le domaine des 5 sens, il faut se préparer avec une armée, avec une organisation, principalement pour défendre, pour se protéger. Mais ce qui spirituellement, tu gagnes et que c'est manifesté dans le monde des sens. Et comme on a dans Ephésiens chapitre 6, verset 12, et Tumbanabiso, les alliés contre Mosulina Makilate, car c'est contre ma domination, contre ma autorité, contre ma prince, un monde de ténèbres, contre les esprits méchants d'en haut. Donc, lutte contre domination, contre ma autorité, mais Ezali, et lutte mon cause farouche. Kasi, le banzam et le biboui. Mon cause inabiso Jésus-Christ. Il est assis à Longa Mokili. Il a triomphé de cette armée sur la croix. À Longa. Et c'est un épisode parce que Colossiens, Colossiens chapitre 2, verset 15. Et le Bible, il a dépouillé les dominations et les autorités. Jésus-Christ a salé en haut. Et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Jésus-Christ a gagné déjà Bitumba. Pour Nabiso. Biso de Sénato Tiamona Maya Nabiso. Tous à la conscience que tous en Angoueli Mosantu. Tous à la victoire est déjà acquise. Dans mon congé Nabiso, Jésus-Christ. Il a dépouillé qui? Les dominations, les autorités. N'est-ce pas quelque chose? Les loyaux, Botama Asika. Bazana dit Mouessant. Bazana Christ, na Katina Bango. Yonde Komwasi, Yonde Komobari. Ozali na Christ, na Katina Yo. Kobanana Moto, na Tina Nzongolongo. Vous avez l'homme intérieur, le Christ en vous. Dans Colossiens 1, verset 27, le Binim. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous. Christ en vous. Christ en vous. L'esprit de la gloire. Christ dans le cas de Ezali, Eliki Akembo. Yon de commencement de combat, Ozala Christ dans le cas de Ozali capable de ça, Makambo David à Sala. Même Koleka. Jésus-Christ en Barini. Moutillon soit qu'on dit, mais à Kosala, oh, Misala, Zokosala. Puis à Kosala, Minen Koleka. Christ en vous, mon Dieu, quelle révélation. Donc, la plénitude habite en lui, en Christ. Et lui en vous. N'est-ce pas merveilleux? Parce que nous sommes en Christ. Parce que Christ est en Katinayo. Nous sommes capables. Yacobi qui s'en beaucoup. Colossiens 2, verset 9, le Bénin. Car en lui, en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Plénitude, nous sommes divinité, Yanzambe, Ezali na Katia Christ. Mais n'engini, yon de ko ebite kozana, nguyawana na Katina yo. Il est en lui habite corporellement. Aucune partie du corps n'est vide, des cheveux à la plante de pied. Ezali rempli et tondi. Où se trouve-t-il maintenant? Jésus-Christ est Christ. Selon le Bazambe, Christ, Azali na kati ya mondimi moko na moko. Ko banana mutu, tina na nzongolongo. Babengi l'homme intérieur. Derrière Misonayo, Miso à Christ. Au comment la macamousura Miso à Christ, Batousso de mon amoté. Derrière Zolonayo, Zola Christ. Derrière Monokona, Monoka Christ. Derrière Matoi, Maya Matoi à Christ. Au Koyo Karango. Mais ils allaient révélation, mon ennemi Pessibiso. Parce que Colossiens 2 disent que vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc, Monguna Oazali, le diable n'a armé naïe. Yo l'équipe.
Vous avez tout pleinement. Oh, donc c'est le temps présent. Maintenant, vous avez tout pleinement en lui, en Christ. Parce que nous avons Christ na katinayo. Donc, yo, maï David a ça, yo ko sala koleka. Oko ko libérer mboka. Oko apporter délivrance. Na kondimanayo, na action na yo. Dans Ephésiens 1, chapitre 1, pardon, verset 18, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Biso ba tozon dima. Selon verset 19 Ephésiens 1. Nguye ya nzambe eza na ndelote. Eza na direction na yo ndeko mwasi ndeko mobali en direction na ngai. Nguye ya nzambe eza na ndelote. L'infinie grandeur de la puissance de Dieu eza na direction na yo yozondima. Et kondima ya munene ezali nini? Ezali seko ya Yesu Kristu. Mutu nyonso andima ke nzambe asekwisa Yesu Kristu na bawa. Nguye ya nzambe eza na ndelote. Et dans la direction d'ailleurs, la même puissance. On est en déployer qui passe que ça est que la bawa. Puis avant de faire le bokana mobali. La même puissance. On est dans la direction de commencer de mobali. Et tant avant ici Jésus-Christ dans le bokana mobali, le ensemble le dit que avant au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Donc, yon de commencer, yon de combali, aux nzambe na kata Christ na kati na yo, yo pozali di kola ba domination yon surtout, puissance yon surtout, non seulement na siècle, mais pe na siècle zokuya. Donc, ta la puissance ya nzambe, nguya nzambe za na ndelote, eza na direction de combali de commencer. Pour la situation mboka na biso RDC. Mais okozali na puissance wana, vous avez la capacité de David à pour libérer Israël. Yo peut que ça là-haut. Puissance en Zambé. Ne et sali que tant on a déployé c'est que Jésus-Christ na bawa. Puis à tel misaï, puis avant de salir comme avant de salir dans le boko na mobali. Yon de commencer de mobali. Au vandana Jésus-Christ et longo. Na droite en Zambé. Parce que Dieu est en Christ en vous. Aux ananguya wana. Au koki ko sala nyonso na oyo azoko fortifier yo. Ekomami na Philippiens 4 verset 13. J'ai pris tout par celui qui me fortifie. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir le faire selon son bon plaisir. Nanguya ya eli musanto ezala katina yo. Nzambe mokili akoki ko produit le vouloir le faire. 1 Jean 4 verset 4 le bini. 1 Jean 4 verset 4 le bini que bino banamiki bozali nzambe. Vous êtes des dieux et vous les avez vaincus. Bino bolongi banani. Zabulona armé naï. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Christ. Christ est plus grand que Oazana Mokili. Nazana Mokili. Zaboul. Parole de Dieu. Vous avez vaincu. Vous les avez vaincus. Parce que Christ est en vous. Et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Nzambo akela likolo na sabiloko binso. Ye a commis ça bandimi ba super vainqueur na ba situation nyonso. Nyonso na zolo bango po yonde ko mwasi, yonde ko mobali. O botama asika. Oye ba ke ozana nguya eli musantu na kati na yo. Nguya o ya nzambo za na ndeluti za na kati na yo. Yo okoyi ko sala makambo minene po libérer mboka na yo. Na Romains chapitre 8. Romains 8 verset 31 à 33. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Ce que nous avons appris à Bisso. Nous avons contre Bisso. Yé oya épargné moi na eka à mon côté Jésus que ça épargné était. Car c'est livré yé pas na yope pas nanga. Ndenge ni na kopé sa Bisso nyonso to senga na ngote. Bisso to lingi délivrance en mboka na Bisso. To lingi to s'approprier mboka na Bisso. To lingi ba pa ya bazonga na mboka na bango. Mais nanguye nzambe a ce que Jésus Christ na bawa. Na ko sala ke bato banguna na biso bazala néanti. Et là on est l'équipe makasi. Mais ça il y a simple pas ensemble. Hein? Qui accusera les élus de Dieu?
c'est Dieu qui justifie. Verset 34, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, Jésus-Christ, c'est quoi? Avali dans le boko à Mobali, Yanzambi. Yazako intercédé par la biso. Jésus-Christ intercède, il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Nana ko séparer biso na bolingo à Christ. Est-ce que les tribulations, angoisse, persécution, nzala, ou nudité, ou péril, ou l'épée? Et selon comment c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nzambe mokeli azolongi sabiso na nyonso. Yango wana continue toujours koloba que biso na RDC, ba na RDC, to pe sa confiance na Nzambe akela likolo na sa biloko biso. Pe to compter sur biso moko na besoin ka ba action et yenge bene selon li lobali Nzambe pour que to s'approprier mboka na biso. Parce que selon la parole de Dieu, biso wa tous en assurance que ezala liwa, ezala bomo, ezala ba ange, ezala ba domination, ezala n'importe quoi, ezala ba nguya. Et là, comment côté est séparé biso na bolingo Nzambe, ou a manifesté en Jésus-Christ mon cousin biso. Alors, le fait que déjà Nzambe assez à livrer moi dans la époque na biso et moi dans la a fouti ba nyongo na biso nyoso te pa monguna. Biso il faut to tia mi c'est pas Nzambe. Tous os actions selon li ba liaye to yeba que tous en nguya Nzambe za na ndelote na kati na biso. Tous os actions pour que tout le monde délivrance en boka na biso. Na kopesa moi illustration muke pendant ko démontrer awa na kata buku acte et loko nini mundi mi azali capable de ça. Acte chapitre 19, acte 19 verset 11 to bana ko tanga wana pe verset 12 to tanga ngo. Nzambe azali ça ba miracle extraordinaire na maboko ya Paul. Au point que bazalaki ko sa nini bazozwa elamba oyo touché to mouchoir est touché Paul batia on est touché batia on nzoto bazozela malade ba bik ba milimu ba bépé ba kimi. Donc passage l'unique endroit dans la parole où on a parlé de miracles extraordinaires. Paul azaki motrokola yo lokola ngai mais azaki na nguya eri moisante oyo zana ngo penga na zana ngo tokoi ko sala makambo. Donc biyon de commencer de comme bali nangai tokoi ko ndima pour être to kimi sa ba armée étrangère ba kima parce que Bible ezo bango nous pouvons croire pour to bouter bango dehors ba kima mbang et puis kimia ezonga to manifester kimia wana parce que Nzambe chaque fois qu'on va intervenir après ça a toujours kimia so botangi dans l'Ancien Testament au comment on a 40 ans bato bazana kimia baza à l'aise bazo pema tant roi mabe aye mboke komi nyamu. Donc biso na RDC et sengali to copier David. Bien sûr David azaki na elimu na akwaye ko perdre en lelo depuis jour à Pentecôte yon de commencer nangai yon de comme bali to ko perdre esprit esprit wana ezali la vie éternelle tous en ezali sémence mais puissance en Nzambe ou ezana ndeloté ezana direction na yon de commencer de comme bali pe na direction nangai biso tous la conscient na yango que o azana kati na biso le Christ en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde et tu dis que compétition na ezali spirituelle et tu utiliser les ressources spirituelles en Nzambe pour être tout long la banguna na biso spirituellement et la victoire physique et que se manifester na bomo na biso et mboka na biso que ça la libérer. Maman Gisèle maloba pa na landio na bokebi nyonso tu makambo lobi ezali tellement motuya surtout que lelo pepe congolais fois telema kaka ndenge yo lobi tozali na likambo et diamano ati poto bakisa nango wana te na oyo uti ko yebisa biso ezali vraiment motuya na moi ba congolais tango baza kondima bazo koma que makambo zo beza motuya mingi na mboka kasi lobi nde tofandi no lobi Vital Kamerhe oyo azalaki na prison lobi ayaki na balingaki sa conférence na Paris ndenge tozwaki information bana ya poto baboyi
bandeko balingi lisusu bakongole baza lisusu bakongole oyo wana ya kala te kaka ndenge ozoba bakongole bafungoli misu mokola lelo baza na posa ya baélection ete surtout na diaspora batelemelaki ye donc conférence wana esalemaki te donc baza kotelema oyo ezali politicien nyonso to azoya na lisolo ya baélection mpona 2023 donc ndenge alingaki koloba toyebi te nini alingaki kolekama kuna est-ce que ozali na likambo moko oyi koloba mpo batelemelaki ye mpenza esalami te bacombattant na barésistant ya Paris okokolo beloko moko na likambo wana ezosalema oyo esalemaki pardon. Merci mingi maman Gisèle mpona motuna mwayo félicitations na bandeko batelemi soki lelo toza na situation toza nango kamera aza na role monene ajouer na situation wana parce que yene moto azwaka Félix akendekene na Kenya bakendene pa Kagame eza ye bana mboka ndenge nalobaka toujours oyo toyebaka 10 ans passés baza so ndenge wana te je crois nalandaki me maintenant tourner akendeki dans partie ya est ya mboka dans l'est nayokaki mpe ndenge bato baza koyemba baza koyembela ye nalobaka na sio na yo ke bana mboka bakobosana mokolo moko te mbongo ya azwa est-ce azongisa azalaka condamné na ndenge balibéré mais peuple congolais bayebi ndenge abimi ndenge azojouer baje na ye wana peuple congolais aza so dupe te kamera koko ya na nzembo oyo congolais moko takoyoka nzembo na bana wana moto akoyoka surtout na diaspora diaspora baza averti il y a des années bango nde bazolamusa bato na mboka alors ye aponi adresse ya mabe Paris aluki adresse ya mabe moni na est peut-être kuna bayambaki ye na baparti mosusu mais na diaspora ake esiko esinga akende te kamere place eza prison kamere place na ye parce que nini jugement ezaki radio télévisé ofanda 3 jours major 3 jours tofanda tolala te tozozelaka tokomozela lokola tozozela mbongo ezoya ekosuka ndenge ni pepe congolais nyonso tu mbongo ezongi te yango nazobamba ye place na ezane na prison aya kolalisa bato pongi te parce que tolingi te parce que élection eza eloko baoccupant balingi basala bapakela bacongolais mafuta na monoko mais mama Gisèle papa Etienne Tshisekedi a gagné baélection bapesa na moto mopaya d'abord envoyé les Jean-Pierre Bemba bapesa na Hippolyte Kanambe papa Etienne a gagné bapesa na Hippolyte Kanambe mais oyo pe Fayulu a gagné bapesi na Félix mais siko bali bakende susu bazokende su na 2023 bapolitisien nyonso bazopréparé na baopposant bango nyonso tu bazopréparé mpo na 2023 noma bacongolais il faut batelemela nde contre bapoliticien wana oyo bazolinga bamema bango na direction wana parce que 3 fois déjà mama Gisèle 3 fois bazotutoka likofi na liso kaka na lioko wakamba se na même place otikaka batutaka kaka 3 fois te moto oyo aza mayele il faut afungola miso peuple congolais afungoli miso tolingi so biloko wana te balingi bapakela biso mafuta na monoko tolingi te donc bacongolais baboyi koyoka nini akoyebisa lobi na poto ya koyebisa bacongolais baboyi na bango babi non to na mposa koyoka su makambo ya bapoliticien te kamere ma baconférence eza te voilà c'est un peu ça bacongolais nyonso tu balandi biso na bokebi major tokoloba soki bacongolais bange batika nango ya motuya oyo opesi biso ezali deja mingi kasi soki bali bazwa moko na oyo olobi lelo bana kongo batelema bakoki kozwa nini na nyonso oyo oyebisi biso na pokwa na lelo tozoyoka yo epuis oyo alingi kolanda yo à part Diamant Noir TV ndenge nini na kolanda yo tozoyoka epai na malobi epai na merci mingi mpona motu na mona ndenge nakoti kopartage na bana ya balandi ya Diamant Noir TV na ba RDC biso topesa confiance na Nzambe tozwa baaction topesa confiance tozwa baaction biso moko mpo tolibere mboka bao baza na position oyo bakoki kosauve mboka na biso lokola Mardoché lokola Esther batire leçon kasi peuple congolais a s'inspiré na action ya bana Israël
motu moko ya mabe a planifié génocide na bango ba boma bango mais bana Israël ba s'organiser iska bazalaki bazumbeli bazui oyo ko ba kozwa pour ba défendre bomé na bango ba protéger bomé na bango ba famille na bango biso pe bana RDC tout ça ndenge moko moto auti na mboka na ya tiki mboka na ya zumunduki aye pana biso pe photo tout se défendre tout ikaité aya ko mais pour bazo empêcher biso na kati okuto zo pesa no malo asuka mais likambute pour bazo ko empêcher peuple congolais tanga zo linga sala ngo baza ko empêcher mais yango na esi hôtel mais bazo empêcher biso te omoni peuple na lobaki loko moko tout à l'heure omoni na est ba ennemi na biso tanga bazo boma bato na biso yo mona ka bayaka na radio to TV bazo loma te basali kaka toyoki biso pe to kutolanda ba ennemi na biso ne basalaka. Ah, d'accord. Peuple congolais, botika, beta tangba. Yo bani na ndako na yo. Moto azu mundu. Omoni na etanga na zali mama na Texas abu. Na zabu. Yo soko yo ko tranda ko ngai bon, il faut calculer. Eza moto aza autorisé. Donc we na ndako ya moto. Soko ku fait ça bozo bana moko. Oui. Awa mwasi mobali wako moto, mwana mobali mwasi akuki âge, azana mundu kina yeye. Oko kena ko s'entraîner combien de fois olingi alors yo bani nanda ko no moto aye na mundu ki po aboma yo zana ngope yo tika aboma yo oh non peuple congolais azana eloko moko ta ko se reprocher azana mboka na RDC oui mopaya atiki mboka na ye azui mundu aya na epana pa boma ye ya wana lobite peuple congolais soit yo otiki na ozana mutau kokinote omitiki babomi yo soit o aye na munduki yo bomi simple pays yango nini na mokili batangiranga pays yango na nini na mokili bato pays mosusu na par exemple Amérique c'est nazali à supposer que Canada et koti to ba mexicain ba koti bazoboma ba américain. Yo kasi ba américain ba kozira gouvernement ya mais bango ba ko banadia ko se défendre bango moko ba ko banda ko se défendre bango avant que armée ya. Il n'y a aucun pays au monde qui peut se permettre que un pays étranger na batone ba koti ba zo détruire ba croiser ma boko bo zira ke ba tumuzo ça bino te bino mo il faut se défendre. Alors biso moko il faut se défendre. Alors peuple va s'organiser, va dilater que ba yebisa bango bona batika ko beta tangba ba ba boma bande ko biso na est ba beta ka tangba te ba la kisaka ngo pété. Boyebi que moto aza ennemi pour traiter comme tel. Parce que kuna basala ka kuna na est okomona ngo ata na média te et là bazo boma et ce qui va traverser ba moni nde okomona ngo na média. Mais bango moko basala ka ngo te jamais akoni ko la kisate. Pourquoi biso to relaxa? Ozuru kani. Yo moto continue ndako na yo pour se défendre. Il faut que obi mo que pas voisin. Ta moto aye para ngayo. Qu'est-ce que ya o seri sangai ana munduki. Oko sala ngote. Oko sala. Alors, ce bateau balingi bala nangai bon koyoka baba matea na salaka. Bako kene na YouTube qui dit la parole de Dieu. Qui dit la parole de Dieu. Oh, bateau balingaka l'opposé français. Bon balingaka lingala bako kende puissance pour la vie de notre nation. To PPVN en sigle. Bako kende kuna na teka pe wa matea kuna pe bako tikapi ba question kuna. Malbe pa no Gisèle. Major Tolandio na boke binyo surtout na likambo yolobi ya suka pe aussi ya Vital Kamerhe. Bazo ngana mbongo ya mboka Raeli Saobi Kamerhe azwi lumbe na Paris, il fallait bazo nsambo wa mboka. Batika na ba conférence bazo nsambo mbongo wa mboka. Po ba banjo continuer te za bongo. Et puis bato apoto nde baza misu makasi, bango pena baza impère. Poto basakana na ngote wana poto wana ya kala. Lelo te. Lelo RDC mona Kongo za toujours misu na mboka na ye. Merci no major na pesi biso ya motuya ndengo lobi kaka. Congolais kozela te. Telema esika no sozali pona ezali mboka na yo mutu musuba ya roboto na biso te batonde biso ebele côté nyonso bakangi ba encercler pe RDC mobimba baza partout mutu aliboma azoswanisa même policier aboyi donc abina na roboma yo eza grave
eza vraiment maloba mwa makasi mingi Ouais. peuple congolais tellement merci na major ngwanda tokutani na yo na mbala ya nsima kimia na mabota bato nyonso balandaki biso epui merci balobi émission kitoko major bato nyonso bapesi yo merci balobi totiki bango na posa ezaka bongo bolanda no émission mbala ya nsima mpe bozwa ndambo mpo bozwa mate ya ebele merci na bino nyonso tu tokutani à très bientôt major bye. Ouais, bye bye. De la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. La chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV.